Je ne suis pas avocat, il y a pasteur moko, ni il y a musicien moko. Na télémara la TV pour couper sa parole, on la pesingaï dans l'obélaba nanzan. En dehors, il y a wana, na l'homme soit bakisate. Deuxièmement, ici il faut défendre la vérité, nous allons défendre la vérité. Moni, ceux qui mensonges, zali, et quand la mensonge, nga naza o yo naza nzita. Na ba problème nanga, j'ai mes faiblesses, j'ai mes problèmes, on a zo le capin kolo asala nini, apé sanga makasi a fortifier ngai. Bato bakasa lokwa soko leki na TV te na TV pasteur te ya mingi ndaleki ba pasteur ba bomba mina nguya te trompe mais ba pasteur musu bazana kata ba isoloir o ba 7000 wana na ba bimate na misoko atelemi abeti lo banzamba okamwa bato bazo koya mais ayebi na TV te ta la influence eza so ko la permettre bima ingo bate ko komi likola bato nyonso te même atabizino to yembaka bo il y a des chantres qui nous dépassent na sagesse na onction na koyemba baza maintenant ba bimite il y a le temps on va récupérer bango donc de nazalia wana beta tolo te na danger pour nga na leki na TV biloko ndezo comme ça basali na nzambe balolendo après ko commander ngwana okomosa la ba n'importe quoi po oyo mona ko comme dessus de la mêlée non ya bandimi ba yebite bango moko ke baza banzambe lokola yo yebite ko zala kanzambe yango fokenda kofuka maka liboso nzambe moko gloire il faut que pas nzambe comment yo ko imposer ba il faut pour pas pousser même faut pas fukama te muta ko sala ngo selon le respect ya musali na nzambe ta voilà to pesi bino mbote bino ba mesana ko landa biso to likete bozali lisusu baike liboso betando ke na bino pona ko landa biso na magazine un temps une histoire to yambaka moko azali na parcours azana histoire pe lisolo na ye kasi ngonga na ye to yebite eza koleka lolenge nini na ndenge ya malamu to na ndenge ya mabe kasi lelo tozana esengo makasi ya koyamba moko ya bayembi na nkolo ayembelaka nzambe banzembo bapalaki na ye esepelisaka baike bae oyo bamesana penza ntango nyonso abimisaka bapalaki na ye bakimaka lombango mpona koluka yango pamba te epambolaka abino na ndenge ya kosakana te. Je dis un très grand merci na baye oyo nyonso basepelaka na biso kasi ezali nani oyo azali mobianga na biso mokolo na yo ezali bongo le frère José Nzita biso tomesana mpenza kobenga ye chemin donc la musique ya nzambe aya na ba style na ye aya na balolenge na ye oyo penza bato basepelaka na ye makasi mingi toki kopesa mbote. Shalom mon frère José Nzita. Shalom ndeko John Fwambai. Shalom na bandeko nyonso ba otalanga ba internaute ba téléspectateurs nyonso balingaka biso vraiment shalom na bango iska bazali ba meilleurs vœux pour tozaka na mvula sika à peine tozokota février donc tozana na janvier. Tous en vraiment la bonne année. Bonne année à tout le monde. De la Licolo, dans la présidence, Tina, c'est artiste, comédien, musicien, régisseur d'antenne que j'aime beaucoup. Bonne année Nabino quoi. Voilà, bonne année Nabino, Bibliobi, Nzambazana Sima, Yamaloba Basal na epona kokokisa, c'est un nom de Dieu, mais au alobi na likete kokome Nabino Penza. Na kimia nyonso frère José Nzita moi mikolo belé to kutana na yote kasi to yoki banungu album ebimi pe toza ko sentir yango kasi yambo ete tokota na kati ya album pourquoi tant ebelé yambo ete obimisa la résurrection tant ebelé na yebite ezebelé par rapport à quoi parce que et pas dans Nzambe 1000 ans eza lokola mokolo moko un jour eza lokola 1000 ans na yebite Aïbité bateau balobakato sali trop pour na Yesu na oumeli 30 ans 25 ans on a regretté ramingi parce que si un jour et pas une Nzambe ça 1000 ans pourquoi il calculer bâtir si bonio sali voilà c'est-à-dire on a encore rien fait tout ça ne le pas Nzambe te tout ça toujours na début kaka dès on a zolo ba eza ko oumela te eza juste ba réplique kaka parce que Nzambe biso tout ça l'a raté par rapport à Maloba et à Bato. Faut m'balaïbisa yo déjà que ça a un cours c'était na yebite na longola Bato vraiment na mutu makambo wana komona makambo nzambe lokwa compétition. Pour y abimisi nga non bande konanga ce n'est vraiment pas ça. Le temps appartient à Dieu. Tara ebimi na ngoti. On n'a rien forcé. Lokolo ezaki tango nzamba permettre ebima ebimi kaka. Donc et là, le retour, il y a une capacité.
c'est Dieu qui dispatche le temps. Il est tapé ça ka pas temps. Soit zo dispatcher ngo apesi oyayo tozo zwango par rapport ya Nzambe ndenga zo pesa biso. Et Nzambe a permettre que tango oyo to bimisa lisusu. Tolobi gloire à Dieu. Voilà, tolobi gloire à Dieu, Nzambe a permettre que tant oyo album Résurrection et Bimakasi. Je vous ai dit na ba style na yo, to moni cette façon ça vraiment trop français. Eza nini au kanisi nini po toki loyembo penza je ne suis pas maudit du début à la fin eza français na français ba congolais ba kinois ba lingala fond ba baza bangonde bande ko bénéficier na ba loyembo na yo mais ba francophone bande ko bénéficier tendesco aux stratégies au tour il faut français na français. Non, ce n'est vraiment pas ça. Quand on a ça là, crucifié les Arabes et Français na français. Oui, dans les fausses le conseil, ils n'avaient pas français na français. Mais il y a des gens qui ont fait un album. Non, mais on peut ça titre faire album. Oui, je suis béni. Et Ali Moko ya banzembo za na quatre album La Résurrection. OK. Or nzembo La Résurrection ça lingala. Donc nzembo La Résurrection titre Résurrection, mais na yembi on a lingala. OK. Ouais. Mais le col oyembi je suis pas maudit na français. Mais kolanda ba malobo na kati tokota na to décortiquer. Na habité frère José Nzita na koyemba lokola même si batu ba omona quand on ça ezandengeni. Je ne suis pas maudit. Quand bien même je suis né dans une famille maudite. Mais on a ce qu'on note à bande konine. Et souci nanga za na yebisa batu ke to la kela mama bete quand bien même esika to vandi. Moni oko bota na famille oyo balakela mama be penza. Famille moko maudite oyo moko zo sala ke ozo tala ke ici ya sorti ezate. Mais Bible zo bisanga ba oyo nyoso baza kati na Yesu. Balakela mama bete. Moi c'est quoi le parce que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. Bon ngai comme ça ngai, vraiment comme ça ngai bat bazwa kango ba kotsa ngo ya bango. Ce qui au botama na famille oyo moni bat bazo progresser te. Engel ba ke yo pour progresser te. Ngai Nzambe asungi nga cette fois-ci na mema kaka langage na yebisa bana Nzambe. Na yebisa bango, nga na ye ko réveiller esprit à moi na Nzambe mo gazo tala ngai ya wa que tango lo bakabongo osalaka lisumu. Siko tunanga lisumu ngo ya nini? Eza lisumu ni. Ya ko nier existence en Nzambe na vina. Parce que la première parole ya Nzambe tango créa ki Adam na Ève ezaki nini? Soyez bénis, remplissez, assujettissez, dominez. Yango ko la pesa ba Adam et Ève tango ka bazo bima isi bango soyez bénis, je vous bénis. Mais meza ba na Nzambe belé pe ba banda ba yamba Yesu. Si les bénédictions ba mona tel so bazo ko bénédiction so bazo mona ngote za partir awa. C'est la tête. Et ça mutu tala mutu moko te na vie à salama pour échouer. Nzamba ko kela mutu ndengo na ta ya avant daka na mukilo po azonga ka bongo te. Soit ozo bebi ça va principe. Soit yombo ko miebité. Soit makamwa Nzambe na mutema no ezalaka te. Soit ondimela Nzamba ngo balonga te. Ya. Tokende pa itozonge pa. Il a dit soki otiki makambo nyonso oye pa na ngai. Na kopambola yo na siècle oyo ba centuple na siècle à venir la vie éternelle. Est-ce que Nzamba za lukuta? Si vraiment tu laisses tout ou abandonner nyonso po oya et pas Nzambe. Na kopambola yo na siècle oyo ba centuple bon na siècle à venir la vie éternelle. Papa John. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour mentir. Vous allez repentir de ce qu'il a dit. Dans la ça va ndeko boy. Bandaka katala sala exercice oyo que à chaque tongo zo la moka, quel que soit situation za ngolo bakaka, je suis béni. Te mutuka ka bando sala ngo. Tu te réveilles le matin, tu dis je suis béni. Petit kala na pensé wana. Au commun à midi au lobby je atozo monelo côté. Sakola kaka je suis béni. Na soka na habitué le vrai prophète de ta vie. Yonde mutoko koloba. Notre pasteur a lobela. Pas pasteur peut bazo kaba pambo mat. Si bien que Nzamba pesi bango autorité ko yebisa biso parce que Bible dit confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis à mes hommes les serviteurs de Dieu vous réussirez. C'est bon. Chronique 20:20. Voilà. C'est bon.
biloko wana eza très important pour na biso ko se confier na bango parce que ba coach bango nde ba ola biso coaching c'est très important mais foi ya pasteur yango te ya pa na yo yo kondimela nde maloba ya nzambe oyo pasteur abimisi na monoko na ye c'est ce que tu dois mettre en pratique dans lelo moi na nzambe nyonso osambela na église songolo pakala soki alongole équivoque pona bika to pona pamba mana kende pa pasteur te na ngamoko ko bika pa zelo ko luka non mais soki nza pasteur l'action nzela yango moni ba culte de personnalité zo sala matro ba pasteur musu ba komo komba banzambe po ani po bandimi ba yebite ke bango mo pe baza banzambe ba mission chrétien bele pe wa miko banzambe limbi sangana bandimi ba yebite bango moko ke baza banzambe lokola yo yebite ko zala kanzambe yango faut que ndako fuka maka liboso nzambe mo boy et plus quand tu le fais oza sou na katela na au komi siko ko kumisa sou to komi ko adorer ndeko je te yana zo komi ko adorer tala baza oyo nzamba pesi biso lokwa betoile na église le poto kamba mananza na bango to yebi nzambe na sima na bango mais bango baza banzambe te soka l'action nzambe tu dois t'exercer à chercher Dieu toi-même mais lelo ndeko José Nzita modèle ozolobela o ba pasteur bele ba bengo sur l'église dans la moto non dans sens aujourd'hui ndeko José tout le monde a raison ba pasteur bele ka ndengolo ba fuka mela ba pokuta na dadi il faut fuka ma ya zoloba soko sala ngona ndenga respect mais est-ce que comment on dirait soko sali yango talbo manquer respect soko moni dadi abongo se gafo ngana nzoba na kombo nzambe na ba momi abongo te so ba momi andengwana dadi andengwana seke aza mwana nzambe te a pasteur lukuta bon mais oui gloire il faut ngezunga pa nzambe comment yo ko imposer ba il faut pas pousser même faut ba fukama muta ko sala ngo selon le respect ya musali na nzambe tala donc pasteur est-ce que pasteur ko tinda yebisi bandimi bino il faut bofuka ma so ngana yebo na mona nzambe apekisi bafuka mela ekelamu pasteur aza ekelamu ya nzambe ngai na ko sala ngo tamuso na sina respect je veux que apambo asambela pona nga je me procède pour asela nga loboko wana pona ko sambela apambo langa mais yete ke banduna uta ikuna na zokoka na makolo kokoka mate wana te ya les habientés. Tu vois les habientés, toi qui n'es pas tout c'est pas bon. Mais je le dis tango zo sala biloko ndengo wana. Et comme solo lendo. Voilà. On remarque ba pasteur wana ba komaka ba orgueilleux. C'est-à-dire vandi atombo lokola cheboye aussi place nzambe directement parce que gloire suko zo nga supa nzambe te mais comme ya pa ina yo. Ozo remarqué tango ba sala ndengo wana plus ezo comme so mutu makasi zo vimbi so mutu. Plus ozo vimba mutu wana okoma mabe. Et retourne on ça n'importe quoi. Et bandimi andengwa na bandimi wana bayoka makamu nyonso pasteur alobaka ata ya mabe ata pasteur ata ya mabe bakoyo po ata za fondé te pour quoi za fanatique ya pasteur na ye musala ko fuka maka ko pembene akoyebisa longola bilambala la akolongola ato za mwasi ya bato na lelo ndongo za boyo zo kota na chambre kuna ke longa bilamba akolongola amesana ko fuka mela ye amesana ko banga ka yoka ngai on ne craint pas les pasteurs on craint Dieu amen ce qu'on comme craindre les pasteurs crainte ça sur nzambe to que la Bible dit la crainte doit revenir à Dieu seulement le pasteur mérite le respect. Bon, par rapport à ba ignale nyonso zo tambola lelo ba rumeur nyonso zo ebimi lelo na RDC na o Italie ba chrétien ba pasteur ba mission chrétien est-ce que aux analyse ko sala par rapport na bazalaki basali ya nzambe to bazaba infiltrer de ba koti na kati ya musala nzambe sincèrement nga zo bala bato na ngo zala avocat ya pasteur moko te ni avocat ya musicien moko nga na José Nzita baninga na yo baninga na ngai oui bien sûr badadi na yo badadi na ngai bate badadi na ngate bon baza badadi nga badadi na nga zate nga za pasteur na nga pasteur Didier Mkulu esil nga za badadi te badadi ondeni bilo bibo ko sala pezala na tata zara maître moko non badadi wa nga benga dadi mutu te nga benga bango ba pasteur dadi wa ouais je dis ta modèle on doit comme na révolution moni pombe nini question na yo ndezo tinanga na répondre na boy pasteur moko te je les respecte tous ba ibinga nazaka vraiment respect na bango mais je ne peux pas nalala na ramper na mabele dadi te na kosango te jamais même chez mon pasteur akolinga ngote pasteur nanga Didier Nkula akolinga ngote muta rampaka na mabele po akoboya non mais toi de akolinga kutu te aolinga te yaka normalement soko ko pese mbota na logique to pese mbota lokola papa soki to kitaka liboso ba gouverneur mboko liboso ba président ndenge moko bango kutu baza basala nzambe baza na mandat te
bango baza kuna double honneur. Donc c'est mieux oko qui te pesi mbote par respect ça va. Mais ngo bateke ozo bondela, ozo ngunza, ozo rampeler. José Nzita, oui dadi alo bandi. Yo wana bando ramper ate. Ti place azali. Ata ye moko fois se gêner. Il faut se gêner, il faut se gêner ye moko obengi muta komo fuka mabanda kuna azo rampeler yo zanani. Dieu a interdit cela. Alors, on ne peut pas se prosterner devant une personne, devant une créature, devant une statue. Quand tu te prosternes comme ça, tu commences à adorer la personne. Il y a un culte de personnalité comme Salama. Pasteur Ming comme Banzambe déjà. Nzambe zo gloire te gloire comme ya yemoko. Yango ba buzo be ça mebele. Ko sa penze mbabongo o sa. O sina sali yango. Mangomba e komi ebele. Tokeba na confusion molili ekomi makasi keba okobunga nzela senga maneti ya molimo pobika na pasi yango po oyo tozomona mikolo yo solo ezokamwisa bateyaki biso masiya basangisa neloko te lelo yo ekomi kokamwa na oyo toza kobika esika ya kotombola Yesu batomboli bato babosani ete atonda zuwa pona nkembo na yaya nzembo za na kati album na nguta avant bamakambo nyonso esalama il fallait yango ebima na ezo ya nzembo na tozolukela ngo nde bateni omoni bateni oyo ya basoda boye tokolata bateni ya basoda tokobima mpena basoda tokokanga bato c'est-à-dire tokolata bateni mpena basoda na banini donc tolata mpena oka basoda kosenga mpena bakonzi ya mboka bapianga bateni mpena oyo ya kodefa te me teni mpenza bakodefisa yanga teni nasala na teni ya basoda ya mboka na biso ba JR ba pesika to lati penza ya ba basi balati ba jeep to lati ba teni to ko senga pena ko senga bandeko ba sunganga ba général lukata général bo sunganga bo pera teni po biso nde to ko lata ngo pona nini pour toi interpeller batoke le Seigneur s'est levé pour na ko kanga c'est que salopé passe par rapport à tout ce qui se passe dans l'église oya ko yo capacité c'est que azamo na nzambe te d'abord et deuxièmement azana bolingo ya batote. Est-ce déjà non. Que je ne suis pas avocat. Par rapport à yango et salut au passi. Lobi non na lukana solana bandeko. Okola ndeko Michel Bakenda na ekomela kiye. Ndeko Moïse Mbiye et na bazamo ebele misusu to. Ndeko Mai Kalamba. Te mais promets anine. Biso to ko sora biso na kuzu. Na ko benga to na ko benga te. Naza droit ko lobango na télévision te. Je ne veux pas. Non. Baba monsieur belé ba banga. Non ko banga te. Soko la ndinga ba émission na bino to leka na lobi mingi. Na lobi trop. Moni mais na lingi siko ko lobango lisu mingi te pourquoi? Plus tozo lobango mingi, plus confusion que salama. Bat ba okasolo ko la boza ndenge moko. Bosala ka makambo ndenge moko. Ozo défendre bango. Oh na lobi je ne suis pas na bandaki na lobi je ne suis pas avocat. Il y a pasteur moko ni ya musicien moko na telemaka na TV pour na kopesa parole onko la pesingai na lobela ba na nzambe andeo ya wana na lo mso ko bakisa te. Deuxièmement, ici il faut défendre la vérité, nous allons défendre la vérité. Moni ce qui mensonge ezali etikal na mensonge nga naza oyo naza nzita na ba problème nanga j'ai mes faiblesses, j'ai mes problèmes on azolo kapen kolo asala nini apesa nga makasi a fortifier ngai na ko réjour te na likambo ezu moninga omoni je sais que eza biso nyonso ba na nzambe mais pas si eza nde sikoyo to komi biso nyonso to sangani na kati loko moko pour ceux qui ne komoko azu problème bino nyonso bokomi bokomi sali na likambo yango donc yango de likambo zo sala biso to bondela nzambe asunga biso te vent oyo esani eleka po église na nzambe ezwa kimia na minute on a biso l'église est menacée par banani ba woni nyonso balinga Yesu te bana sima makambo eza na ngote bato ba otindango les gens qui n'aiment pas Jésus sont derrière ça bato nyonso basambelaka nini église ya christianisme était ils sont derrière tout ça yo kasi banani ba opesa bambongo yo kasi banani bazotinda basambusa ba pasteur mingi yo kasi na balinga ba kombo bato na bima mingi ce ne sont pas vraiment les chrétiens soko landina sima kuna ba main noire ezali bato bazolinga christianisme kita po ba religion na bango emata bazana sima wana
Voilà, basana simaona ndeko José Nzita tozongi na makambo na yo olobi penza bie bandeko otunaki biso mituna tutuni ndeko José kasi tokotana na masolo ya album oza 40e album banda frère José Nzita bandi carrière na 5e osali combien d'états bando bandi musala nzambe o nga sali bon nazoke na 28 ans 28 ans jusqu'à de carrière non mais non avant non kolba bongo te ya batu batekela ko banzembo baboyi nazana bon wana za ngoka débat osomba te na ningi na ebisa yo ndeko José za mutuna toyeba ndeko John ndeko Matu Samuel na nzembo moko bimaka yo titre na même contenu ya ce qui est écrit les contenu moko te nga parlaki na balam ya parlaki na balam te nga parlaki na balam na ça c'est eza ngo compter ezaki des titres to kutanaki na titre moko mais tozalaki na développement moko tout moko ya bino ba bureau misaka ba secret non ce n'est pas secret nga nazo ebiso ke ezalaki le temps où Nzambe alingaki koyebisa bato que il a écrit na vie ya mutu moko John so nga na ye na ebisio ke na coin kuna na limité kuna motepeli na ndako moko tu peux ne pas me croire parce qu'il n'y a plus d'informations. Mais sur deuxième personne, il y a que na moni penanda kumogo zozika na limité. Moi esa confirmation, c'était vraiment une confirmation. Période où Wana Nzamba lingaki batbaye bake, il a écrit quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et on va parler avec Nanga, à parler avec Namatou et Souka qui pétait, à parler avec Nandeko Mike Kalamba était mais Mike Flore. Il est pas Yembaki. Ce qui est signé est déjà signé. Tozaki biso misa toute la période moko. Donc témoignage à 3 personnes, déjà je sais que c'était une confirmation. Oh bien sûr papa. Bien sûr parce que nga ezaki na Mike te. Mike ezaki na Matute. Non, bandeko batika okenako wana eza polémique. Mais en réalité soki Nzamba pesi un message na monoko à 3 personnes, Dieu t'aime beaucoup. Kosomba. Yo zo mona teke so oyebo, mutaiso John Keba. Nzamba yebisinga so obimi osa accident. Obeta on est moi karate. Mutu muso John na autolota na lotio accident lelo. Troisième personne John ko bimata en tout cas yebisinga accident. Obimaka. Obimate okota na ndako bando bondela. C'est non. Ningelo côté. Pour nini parce que ozu confirmation na batumi. Voilà Kosomba. Na somba banzembo te. Na somba banzembo te ti lelo nazali awa. Na koza na ba 200 nzembo na yemba na mte. Na bimite. Oh nan ba yemba te. Oyebi tuna na album na sali combien 12 nzembo. Moi ezate. Osali 12. Et puis na sali 12 nzembo mais banzembo tikali na studio. Oui, osali 12 monsieur tikali na studio mais mikunga. Et si la té pour ba ko beta on ba version ba langue nationale. Non. Tuna ngani. Mikunga banda ko intervenir nango. Mikunga za album na ngai te. Je répète, eza banzembo nga na sala reproduction, ça veut dire quelqu'un qui a produit ngana bimisi na ngaka na sala ezalo kwa net na sali ba benga ngoni ni ba cover zomon eza cover banzembo bato ya ngaite mais na yembi yango pour na pesa bongo za banzembo na yebi na zana ba souvenir yango malamu depuis bomwa na biso tozala koyemba banzembo na église papa na nga kolisi biso na kata église protestante banzembo ndeza koyemba na yaki kokanisa na lobi pourquoi toko abandonner ba richesse na biso do il faut na zongi sangwa tana temps oyebi ke lelo combien de koko ba mona raté ba féliciter ngai ozomona parce que banzembo wana mingi yo bato batanga yango ka na ba ni na ba papier na ba livre siko koko moko boaza suna miso otala te. Dans la charité bien ordonnée commence par soi-même. Yango okende na mnorambo kana bino. Pourquoi que bango na chiluba? Non kasi na banda kinde na yebi yango na Kikongo. Soki chiluba na robenga suko muluba moko. Interpréter. Ate bazaka nango pe eza banzembo anini ya nini. Ba chiluba pesa nango. Ba pesa nga ya chiluba aye kusinga. Ipo vana yemba na yeba pe kolobati. Nanza la roi nchakuto zo ba makambo yebi te. Voilà, merci beaucoup. Tozokoba iko kelo kendona frère José Nzita. Et mon ami qui évangéliste José Nzita pour na santa on dirait église pe kala mingi te ko fongama. Te. Bati ko kansanga makambo wana be église. Tu les belé pour taba na to bandi ko solano obi ça. Au moins na ko remarquer que obi ke ba sentiment ngo uta ngande ba journaliste na ngo sentiment. Et pas na bino moko. Uta pas bino. Parce que tango olo balanga na osala église so na moni mo peke yebo mona lo pe na bandi. Mais déjà ndengo zoyemba puis malobozo bimisa. Maloba na zo bimisa eza na tanga ka biblia. No so to moni lo ba sali ba église ba lekyo ne lorote. Mais ba lekyo ne lorote ba weleli ni na yebite so nzamba bengi bango to pe wa weleli. Na limbisa ngai. Ya Patrice Mike Kalambai le limbisa ngai. Merci Mike Kalambai
merci Henri Moïse, Papa. Moïse, merci Henri. Moïse Mbiye. Mbote na Moïse Mbiye, mbote na ya Patrice Ngoy Musoko, mbote na ba pasteur nyonso, ba o nyonso bazui mandat ya Nzambe. Bango bazui mandat. Yo kana episode ya. Vas-y maintenant. O katanga ndebe yo yebi likamula sema makambo yo pour na moi niveau Non, de tout même pas, mais tous les ans. Mais tika nga so tout ni question. Ok, Koba. Koba. Ah, John, bino boyaka na makambo na ta mutema, aloza ko meka ngai. Koba ndeko. Boyaka dati bo kalikile na ke bomé boy. Oli mituna, za bien na robo maté. Yo. Ole ba bango ya bango. Bayaka ndo bayaka ba chubi. Pas on peut ça munene. Ministère moi bandia, ministre. Ya. Ele ona koloba ndeko na ngai. Nazo condamner mutu te na lingi pe te na lobake ba o bazo saila Nzambe. Bazui mandat ou mandaté, je ne sais pas. Mais chacun de nous a travaillé dans la conscience. John, toko sala makambote sans conscience. Ceux qui m'ont dit sala makambote banda conscience, azaya ko kufa. Comprendre hein? Ngana oyebi sa bandeko ba osala qui pasteur lelo, gloire à Dieu. La Bible dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Si le Seigneur t'a appelé, gloire à Dieu. Yonde motoyebi. Na kokota ta doute mbala moko te na ministère ya mutu moko. Ceux qui nzamba benga biso to ça là fait travailler pour le Seigneur. J'ai dit gloire à Dieu. Mais ceux qui osa conscient que tu n'as pas été appelé par le Seigneur et que au côté yango par sentiment to mutu moko muta tinda ki yo fungula kaka to za nsima na yo. Sache-le que auquel banda pour nzambe basungaka ye te. C'est Dieu qui appelle et qui établit. Ce n'est pas nous qui demandons l'établissement, non. Il a dit à Jérémie, depuis que tu étais l'enfant dans le ventre de ta mère, j'étais déjà appelé, j'étais déjà connu, j'étais déjà établi. Azo ibsa Philippe abi tango zalaki na sa nzete wana na monaka yo déjà avant que le Seigneur le choisisse. Vous comprenez? Le bateau nzamba benga abenga kabango avant. A prédestiné bango avant. Et batouana bazaka ba lokota te. Le Seigneur les a amenés captifs à sali bango ba don na église. Nzambe mutu asala ka ba don na église lokola ba sali na nzambe ba prophète banani. Évitons ya kosunga nzambe. Toko suka mabe parce que quand tu aides Dieu, nzamba kotika yo. John na pesa ka exemple au mingi. Lelo yo zo sa na chaîne na Shelvi TV, Shelvi TV, na Nsingi TV. Nsingi TV. Voilà. Nsingi TV, Shelvi TV, belé. Bah yebi yo lokola personnel, n'est-ce pas? Oui. Et le ceux qui sanza et suki au kende kuna ba pêche au moins le connaît, n'est-ce pas? Bon, imaginez qu'un Nsingi TV, Shelvi TV a yebi yo te. Bah émission no so sala au kende kotika kuna ba laksaka c'est bon. Na suka sanza ozane lote. Au kende senga nani parce que kombo na yo na liste oui bien sûr. La liste ya engagé ozala kité. C'est le Saint-Esprit qui est le patron. Yende mutakufuta biso. C'est lui le patron de l'église. S'il ne t'a pas choisi, omiko tuyo moko na loyenge, okobima ndenge okoteli. Okosenga pe mbongo pa mutu te. Ozwa pe salaire pa mutu te. Yango nazo yebisa bandeko. Ngana o condamner batu te. Ata biso no so ba mission to ko ba passer to koma. Si le Seigneur nous appelle à ça, faisons le travail de Dieu. Mais si tel est le Seigneur ne t'a pas appelé, on va rappeler parce que il y aura une fin. Et la moisson le moissonneur c'est Jésus, il viendra moissonner un jour. Et s'il vient, je n'étais jamais connu. Yaya, na yebaka yo na bosana, ya mwande msusu. Na yebaka yo metokuta na kasute ya ndenge msusu. Mais je n'étais jamais connu. Et bangisa nga likambo wana. Donc ça dit ba manigance, ba nyonso salaki, yesu atikala koyeba yo tambala moko te. À quoi bon? Ya okendo forcer na likamba yibi te. Soko nza ba benga na koyemba yemba na yo. Tika kokota na sacerdoce. Soko moni ya benga na sacerdoce alors travail. Koyoka pe moto tata balobi parce que eza nzambe muta confirmé. Voilà mon message. Voilà, merci beaucoup Ondeko José Nzita yango to loba. O loba pe ka lokwa ba pasteur. So ipenza mbaloba bengi yo. To kozongisa ka émission. John, mukolo nzamba obenga ngai ayebisa pasteur na nga Didier Nkulu. Akole ka pe na yo moko. Soka yebisinga fona kendo yebisa ye. Tana ko yebisa ye ya kozwa temps ko bondela. Et puis nzambe a confirmé ka tenga na nzambe ko soka nga benga nga en tout cas ata moi 70 personnes baloba ata côté ya déjà to ba invitation. Côté ya eza koza la ministre te. Yango nde batba sa berere. On peut prêcher. Mais oui, on peut prêcher, on peut prophétiser, on n'est pas ministre.
prophétie adore ezalaka. Tu as un don de prophétie. Et ça. C'est mona. Biso là, tu as art de parler, tu as art de parler. Tu as la Bible, nous avons de la parole. Mais ce n'est pas ce qui fait de moi là comme un pasteur, non. Bah comme un pasteur on est choisi. On est choisi pasteur, on est établi pasteur par le Seigneur lui-même. Na yebite ngai na zolo balikamuni na roba. Posa ngai ezali bandeko ba otala ngai, ba yebake, ba koma kangote, mais ba benga makana yango. Voilà, ba koma ba benga makana yango. Ndeko José Nzita, mais ko tala tango banze moné bimaka. Sokoza ko sa ba loembono ba album na yo. Maintenant tout le monde te featuring benga ta frère moko boy songo pakalo sa ne featuring mais bango nde ba benga kayo ezala nini ba yo kaka nzambe po ba benganga na yo sko benga ba na yo ka nzambe po na mutte donc po benga mtu fo ka nzambe mais oui biso omoni elo bo sa ba yo kanga na yo ka tolo ba makamwa nzambe yo ka oui tolo bango sko na mwase ndeko José Nzita lobi bango ba benga ba yo kaka nzambe po ba benga ngana ya ko voilà tango bango ba yo ka nzambe ba bengi yo boyembi sko na tour na yo pe okoko senga nzambe to bi bon na senga kango nzambe la ngana za trop na terrain na banzembo na ngezo kana peza senga to frère za likolo mikolo po acho atamo po tindika ba senga kango nzambe te omonti ko likamba ba sa ba convaincre yo omonti kamba ba sa era ngwana biso to ala ka ba mission populaire te. Ba mission populaire ba travaillera par rapport à la puissance na bango. Emso oyo aleki ona makasha bia esenga cha poids. Non. La puissance oui, je suis pas mo. Yo kanga. Mutunyo sote wa bimaka na TV nda leki batu na nguya. Ba je to ko sakande yango. Mais oui. Squale leki na nguya. Mais mutaye biete. La mesure eza na maboko nzambe. C'est le Saint-Esprit qui mesure. Batu bakasalo kwa soko leki na TV ote na TV pasteur ate mingi nda leki ba pasteur ba bomba mi na nguya. Tu te trompes. Mais pasteur musu bazana kata ba isoloir o ba 7000 wana na ba bimate na misoko atelemi abeti lo banzamba okamwa bato bazo koya mais ayebi na TVT ta la influence eza so on la permettre obima ingo bate ko komi likolo bato nyonso te même atabisno to yemba bo il y a des chantres qui nous dépassent na sagesse na onction na koyemba baza maintenant ba bimite il y a le temps nzamba ko récupérer bango. Donc dans Nazalia wana beta tolo te na danger ponga na leki na TV biloko ndezo comme ça basali na nzambe balolendo après ko commander ngwana okomosa la ba n'importe quoi po au moins encore comme dessus de la mêlée non ya s'il vous plaît to banga nzambe parce que ce que nous avons à nous biso moko to mi pesate ya nzambe nde atia biso yango il peut les ravir au moment oyo alingi à chaque moment nzamba ko boto lango tikali mpavala lokola li almeti eza paquet mena kati nango lokoko beta ya ko pelise zate wala kwa mai batie tonoka bakata mena kati lokoko ate so beta ngongo makele la pam na oyi biso solo or soki oza na mai na kati so beta tono boyele la raté hein ora tout mais ce que mai ezate yoka kelele ndang non ce que bango za banda mais so baté ngala baté bango babanda mo yom to lo bango problème ngeza boy quand tu as la chose de Dieu dans toi batu baganga raté mais la moelo ko za na kati yango nde ko loba laissons Dieu agir iye moko na pa na biso et non biso to mi komisa o to ngi to mi komisa. L'orgueil précède la chute. Est-ce que frère José Nzita a un peu sélectif dans l'église au beta pe boye bon ba bengi o yebi que pasteur wana zala na e na nzambe te ba bengi o likola sumbili kwa o moningaye moningaye ya ba église déjà soki 4 on ga sina ciblé na ko yemba sute ya nani na utangi lote moi za TV ba loba na ngana na oloba nga pe na litoite na yebaka na boite na oloba nga te za secret na ngai eza 4 églises onga na ciblé na ko yemba lisu kuna te ata ba yelinga $1 million na ko beta kuna te eza 4 églises onga na ciblé na ko yemba na oloba nga te eza Kinshasa na Kinshasa kaka na oloba te mais na yebisi oke pona yebisi oke je ne m'associe pas na batu nyonso na deviner alors te yunga na tindio devinette. Oui, na deviner na boy na ngai na lingi o s'associer na makambo na ngate nga na passion de solote bon on a ba limité te wa omoni yo ndo za songi omoni yo
oa songi 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 oyo yango ndi mutesa la polémique ça la makala ba TV eza songi nga boyi na ngai batu ba otala nga na TV batu ba otala nga na TV ba yebi ke na yebisi yo communauté na yebisi yo pesika te yo fabriquer komi na tangi po na yebi ba côté wana yo ndo yebi omoni sikoyo ba journaliste oti ba yaka ba kala makambo na mutu omoni ba kala makambo na bana mutu siko azoya atestenga ata zo na okota na makambo na okota kuna te. Merci beaucoup de José Nzita. Bon, frère José Nzita. Ana sagesse à haut niveau ba mission belepe beaucoup la logo là et vous comprenez que zo maté. Pour ce gars zo ami à Lobaki. Na so zo bangande pour pasteur na. Omoni ngai. Je ne suis pas correct. Moto na mutaza wazana ba défaut na ye. Na uto ebiso ke ba insuffisance na nga zo bondela nzamba sunga ngai. Na comme droit na bisuna et je me force à être droit devant le Seigneur. Na esa nzambe sunga ngai na sailo malamu. Moni. Mais est-ce que autant je dis avant par rapport à la connotation ba mino so ba po na ye. Soko mizongi. Na yo moko ebiko bomba beza bongo to kande. Na fulote. Bon fulu c'est déclaré comme sous bobo que fofo pola. O bobo que zanien. C'est ça o fulu a déclaré. O ya mbanga. Fulu azwaka tout ata bazo nien ba boa que fulu musana ye fulu a tellement. Bon yesu yo mo azaki fulu. Mais on a toujours la foule à Jésus, ça déclare mon T'es un serviteur de Jésus. Nous marchons sur le pas de Jésus. Abi soka ngo tambola ko la ngai, okotambola mibe ko na ngai, okolanda mibe ko na ngai. Nous sommes sur le pas de Jésus. Siko ba église wana mi 4 au kende soute pona ni. Ngai moko na moni makambo na moni. Eza ba église. Na utaki koyemba kuna. Na uti koyemba kuna na konte na kuta na makambo na kuta na ngona chango ba. Na ba futa mbongo na bango bien. Ba pesa na ngambongo na kena na yembi na ngati. Bakopesa pe mbongo so mba beta kopesa pe ta ba 500 ta $1000 bakopia na kokende te likolo ya mbongo omona kini tala na moni eloko te na bomba langa makambo na moni eza secret ya ngai soki bandeko baza na église wana oza pe ko évangéliser ba bima yo kangaye manzembo na oyemba moto aza molimo wa nzambe akosi identifier église na bango eza ndenge okunda malako apichu mwanza na ndenge mingi te to koyeba bango omoni ndenge baboyaki na église na ndenge nini na misala na bango ko mapo za na modération talanga yawa ngai José Nzita je ne suis pas un chanteur que les hommes ont fait hein ont établi non tata na ngai je ne suis pas un chanteur des hommes na mutu moko te mutakelanga to église mo mutekelingai jamais. Moi, je suis un chanteur de Dieu. Banda kala yemba kaboy, na changer pété, na yemba repentance, na yemba la quoi. Tala to sala ngote po babetela maboko. Même ata batu ba talanga na TV, je ne vous juge pas. Bolo bananga ka lo ba bien, to lo ba mabe. Italinga ite na komba okanisa. Mais na zolo ba unga na zolo ba onzamba tena mutema na ngai. On ne passe pas à la télé pour être acclamé, non. Na yebi ke tang musuba betela maboko musuba oyinanga. Musuba ko balanga boni boyo aventurier oyo. Ba go benga apela. O baza na makambo. Na oyebisa yo. Mais pour ça n'engagez parcours n'engana mabele awa na sala 11 ambati n'engana sala abo bien ce que nazo sala ngo bien j'attends la rémunération j'attends le récompense je ne dis pas pela sa mbonda au taper orchestre mutute ami bimisi karaboy au tarawapi kopela sa mbonda ngelo wani obimaka yo moko bobima bo oui obimi na orchestre mon côté mbala moko José Nzita ba 2000 oui 2001 mbala moko nazamo seka depuis 93 ti me we bana na nte kasi yango nazoba yango na lobi donc omibimeli sa bon David tango za bana ko benga po lo to ba bimi bato ebele limbisanga ari papa bato ebele na biblia babima sa mbonda lisola bible doit ba ko tsape comment na bible po to lobela siko temps oh kasi bongo to sala kani o to sala za ba acte des apôtres ngapela za apôtres Pasteur José Nzita. Apôtre José Nzita Nanzembo. Tala, oyebi ndezana. Yesu akitali sous te poya ovu ambaye na TV pour ater. Mais l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est par l'esprit que nous arrivons à donner ce que le Seigneur a mis en nous et à proclamer une année de grâce du Seigneur. Toza basali na Nzambe. Ceux qui Bible ezaki kezo continuer moi banzembo nanga na sala e ko taper ta cantique et ko taper na cantique de José Nzita ba koto batali bakanganga photo batali ezali chacun de nous a quelque chose ya nazo baboy ngai raza wate pour na yebisa bato que je connais plus que tout le monde
eza ba moment mo bo na kire j'étais pe makasi hein bato ba inanga ba boka ba mutazo kipenga pa zala kité zomona eza na moment moko lelo yo moto susu apesinga confiance nkolo akopesanga su grâce moko susu akomo sepela nanga lisusu gloire à Dieu donc ça veut dire mutu moko te aza ya kokoka na mokili oyo souci nanga eza plus na yebisa bandeko ba otalanga prions pour nous qui sommes élevés parce que nous sommes le cible des diables. Voilà, voilà. Cible des diables. José Ndita, Olobi Batouba Emile, Ozaki Emile, Batouba Olingo Souté. Si je me rappelle bien, Zaki parce que Kenya Kobet dans la salle, il y a Kofi Olomide, c'est James. Voilà, la pasteur na mission chrétien Souba Balou. Wana kutu yangote. Bachaki croit ba binenge un chrétien ko coopérer na païen. Wana kutu yangote. Et bon Zaki yangote. Ezaki nango eloko ezaki makambo ya situation ali na ngai oyo yebiti. Ah OK, tango kabona. Tanto kabona mwasi na ngai, makambo belé les gens ont mal compris, bamsu beta masolo na ndenga mabe, mingi beta masolo na ndenga na bango moko. Na vandaki nia na baki nzambe mtayebi tango ye mtayebi makambo ye mtayebi ndenga pambola ka ye mtayebi ndenga kofungola ye mtayebi ndenga kokanga. Lelo nzambe asali wa kosala na ye apesi biso grâce to komi nango lelo. Tolobi merci Seigneur, c'est tout. On n'a rien forcé. Merci Seigneur, mokepe musika te ba bi chantre na yo kaka pona nini. Andegeni. Ba sœur bazalaki te na nzela na église, OK zora sœur. Soso mayele alia rap menaza. Pour bâtir les poisons te. So monde va soso pembeni. O qu'il y a musique ba voisin. Ba beta mana bango li bakute. Ba ko bois que lo. Monde ba voisin so ba bengi soso. Tam so ba PG. Ba bois que lo so mo ya poison pour akufa ba kanga. Mais o ya mayele so ba bois galia ka libosa lupango na. Ado di poisonge. Ado di poison. Wana ne vrai soso. Mais ça va. Maintenant il y a bisa OK omoni eza likambote ko obomba mangi na simanda ko bato bamona kite te to bali moni to lati alliance kepe mbangu tendenge ni ponkolo soka lingi likambo sala ngo bien pour ce que on appelle ba moyen c'est que y a lingite yo que ça ba moyen ezaki te to ke na vitesse wana eza nzambe muta provoquer tu oui à disposer mité ma bato bakala bambongo pambola nzita bambongo musu ko teza ko na yeba te yemuzu ko ya kati te nzambe mutalingaki. Voilà, nzambe mutalingaki ozali pe parmi ba mission o ba beta ka ba shona nenga osaka te ba mission mais on dirait au PMI production te kopé maté elinge banda ou bien nga ki para producteur te c'est fona beta nga mona beta na nga moko nga ki para producteur ba concert mingi na sana fikini wana na sala na producteur te yo moko mais oui na sala nga moko na bandinga moko mona ga misusu mona compagnie moyo ko changa poa to nini boy. Mais ce qui producteur à mécène moi ça là qui yango et vous avez mis balé to misato mais les sur beta wana piraterie et le protocole bela bande ko ta la biso c'est plus l'église ngana lo bela piraterie mingi pa basali na nzambe pe na bana nzambe lelo na monde to komi nango ya ba Facebook banini ba réseaux sociaux et comme difficile pour que ça piraterie comme très difficile mais elenge ba nzambe faut ba yeba eloko moko bien que et comme facile à pirater mais bango ba kotana mai wana te OK mai ya piraterie ezali fraude or Dieu aza contre fraude nyonso so ko sala makambo na fraude ezani quelqu'un qui a souffert à salmusa na ye mais au PC ba droit na yete yo ke osomba ba droit côté mususu au frauder comprendre au frauder yangonde ba bengi moyibi moko organisé moyibi a propre ya costume ya cravate yangwana donc que somba na oyibi na internet ou bien o batindeli yangona tinanini eza moyibi moko organisé soki olingo yibate ba CD zobima na mois de février zala calme zela osomba CD na yo ezaka na 3000 francs CD wana ezala 3000 mais original 1 2 3000 francs naza simana ngai ba grand moto ba grand batombo ba grand batombo na lingina ko cité kombote no kite toko manana suka yembi bango pe na nzembo non ngai yemba ka bato oyemba tende muta pesi mbongo na ye reconnaissance ko bwaka nzambe ya John Fwamba sende na esa bato na album na ngai jamais na ko to yoki moko ayemba danse ya mandala mais musala nzamba adorateur à Christ ko sala ngope nalobi eza bon yo place moko boye mbongo ebelale pede na pe Yesu na tshai komba Yesu obwaki mutu na bingisa kyo bon nyonso ozolinga na kota la carte makambo solo oyo etalinga ite ndeko José Nzita ça fait très mal oye bien oza adorateur de Christ ndengo zoloba bozo pambola bato ebele bazo bongola mitema na mazoloba John kamna zoloba eza boye
bato nyonso bana ba TV na ba téléphone ba yebi na nyasali yango so na kotanga kombo sur le frère Michel Bakenda poto bombana te Michel Bakenda yo kanga ti anati Michel Bakenda azana kisasa oui Michel Bakenda c'est mon petit frère que je salue obengaki nana bengi ete ba na te yo kana yo nde moto zo ba bongo pourquoi ko katela moto likambo moyo azo yambate o yambate banini nyoso tango so yebite position ya zana ngo ko kondana na bongo te tango so azana moi situation boko bozo bloquer na no yamba téléphone te yaya oloba ko avocat du diable te mon na avocat te na yebisio ça nous arrive à tous et monsieur nazo bondela langa na kangi téléphone moto ko benga nga zunga talo bakena bo yamba yeno mais ngaza so na bengi yo okuti appel na ngo rappela kati na boyite yaya premier za boy chacun de nous a sa façon de vivre tant que na ndenge na ya ko vivre za bongo te faut ça nga za boye aza wana na kisasa mama kambo to so la oyo il est mieux placé bo sala to bozo ekaka ata le lwa kangi téléphone tozo yamba hotel lobi o yamba na ekayo o so la na ye aza responsable et il est aussi intelligent je l'apprécie beaucoup à défendre makambo bien à expliquer pourquoi il a fait ça tant que soit que l'on l'appelle confusion la méthode batebele mais moi je ne suis pas placé mieux placé à Colombo Makambo parce que naïba origine nango te. OK Michel Bakenda Olandi Bisso de que je dis ta grand frère na yo à Lobelio malam alors yamba appelle na Bisso kuta na Bisso to sola na yo exacte obanda kokoma kata ngolanda ba bengo zondi mate ale bandi kokoma sikoyo o bolobeli ngai bolobi tant to benga yamba Bisso to sola na yo na place que to koma na ba question na mitu na Bisso na ba ndeko ba Rolanda Bisso et ça la passe bien ndeko José Nzita to koma pousa na suka album olobi les quantième en tout cas na pesi date te mais moi oyo kaka ya février prochain en tout cas to sala un grand concert nous allons commencer d'abord par nous avons besoin de na conférence de presse oui. Pour nous expliquer l'album Malamu après que l'on a conférence de presse d'être au sa date où tu as un grand concert concert moga monene où tu as droit d'accès à la CD sombi CD au côté soki to ko la bien abrasser à son abiso et ils ont pas CD ba pesiona bouteille moko secret loko ko mela ozomela otali concert no fele au sombi CD na yo au côté concert au fele car na CD au sombi wana donc je crois tonto ça ngo pona esunga biso comme ça to mekamuke ko kabola ba CD ngo na Kinshasa bat bazo ngo polokola makamba piraterie comme il tourne ngo lobi wana et comme na biso difficile pour la maison de vente ba somba ba CD ngo ba stratégie wana esunga biso ne fiske ko somba côté ka ne fiske c'est parce que les gens qui cherchent ba oluka mais moi tout le balabango na mteza tout le ngana makamulo se bonga nous voulons pas to betali solo bongo tango comme na date wana été date au to changer non to lingi to za précis mbaloyo tango to loba eza le D eza le D eza le 7 eza le 7 voilà mabongi c'est ndenge concert moza oui par rapport na yango kasi concert à dédicace bandeko pe ba Rolanda soki loko na album ebimite ba na posa ya banzembo ba ozango ndenge nini okopesa numéro de téléphone ba oyo bazana besoin bazwa vite banzembo parce que jusque là dans les réseaux sociaux tu vois qu'il y a 3 chansons OK je suis béni la comparaison n'est pas raison na yeko gumbama eza misato eza na ba plateforme ya téléchargement nyonso so côté na Amazon okozwango côté na iTunes okozwango côté na Tubidi okozwa partout au lingi ozwango kota kaka beta José Nzita résurrection officialité José Nzita résurrection hein nouvel album José Nzita na YouTube ezali YouTube ndeso balmbazwa clip il y a je suis béni ne ba beti José Nzita officiel TV officiel José Nzita TV officiel voilà on beti on a YouTube au ko télécharger je suis béni aux yeux na yango mais na banzembo ne tukozwa audio il y a je suis béni audio il y a comparaison na audio il y a na yeko gumbama nde okokota na iTunes okotaka so okoto be José Nzita résurrection moi na banzembo misato wana ebimi ba tie pe ba montant na ngoza so ba $2 point combien so ba $1 point combien bon o tie kaka carte na yo okoti o bendi yango télécharger OK concert au PCT au Zalakan le même jour ya ouais non nabina ko sala d'abord conférence de presse avant c'est mandé token na concert mais date na pesi na noté po nazala ba précision na mté toujours le canal noto c'est makambo ba duplication ba CD ba pesa ka date soki déjà boti bo duplier CD boza sûr que na maboko na bino CD eza ti ozo pesa date oza sûr que soki le loké bat ba ozo CD mais au pesi date CD comme na mté bat ba ye ba silikaka pour bat bazala pousa ko so numéro de téléphone 81 508 32 79
81 plus 243 81 508 32 79. Je suis béni na YouTube nayo obeti José Nzita TV officiel au jour je suis béni. Onungo zo banzembo mususu na plateforme à téléchargement obeti Résurrection nouvel album José Nzita et bimi pour mon ba mi soit 3 nzembo au télécharger yango et le Seigneur te bénira. Voilà, le Bobo Kaboni par rapport à l'émission Oyo, Mutuna Souka Penza, Congo Uni, Bosuki Wapi. Bon, t'es tozoa. Bon, tozoa. Tozoa bien. Tozoa. T'as bien te mettre tozoa. Qui est là na Mike? T'es ngala ça na rankin na Mike. Mais là qui ombongo. John Kozong ça va comme non, ça Mutuna Souka. Ngala Mike to solo la kitoko, to yambana to silisa. Il y a faux débat. Et c'est là déjà. Na Congo Uni, toza malamu, bande kono soyemba Congo Uni, toza bien. Et ça projet munene. Je crois que Malo, to que nous ça na matadi, so matadi Sili, Lumbashi, et ça projet ya nation mobimba. Donc je crois le promoteur, le frère Mike Kalamba est là. Donc Kalate so ki za makambo Ivan Nango, to ko zonga la so ba projet à Congo Uni. Na zo monde la nzamba sunga stabilité kota. Et tout démarrer ma solo la biso. Donc la musicien bakangisi pe ba musicien mususu par rapport à Mambo Zoleka yandeko Moïse Mbiye loko nyoko ko ebisa na yebi fondement nango te nazoyeba même pas loko na koloba parce que nazoyoka lokwa batu nyonso donc nazoloka plus d'informations qu'est-ce qu'il y a pour na meka koloba na minute oyo nazoya loko koloba so que solo zo ebisa ndeko Moïse Mbiye te solo to lukutana na posa nango te posa nango ezali na yeba nini eza. Donc avant de témoigner le comment il y a solo toi lokuta ngala ko beteli solo lokuta te faut ezala ya solo alors quoi nazala ba élément te nazo maîtriser le côté na te soko besi ngo obine za solo yo ndo mtolobit laisse-moi aussi na vérifier voilà pepesio matondo nzamba pambola yo amen merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup na bino surtout vous avez qui bosso ya baitana no pona kolanda biso to likete qui vient na kolo sumasi ya penza eko umela yango to libolandaka chaîne na biso chaîne VTV bo s'abonner belé pour beaucoup zwaka kaka ba réalité makambo solo batu ya kilo ya kitoko o ba bien à part nzambe biso à côté za rateka en intro bien merci à Sheila Vita leader depuis France sans oublier la baronne balobi moko mokonza masolo depuis Kenya Romide qui Bambe sans oublier bande connaissance baza na Suisse na France na Belgique partout tika ete nzambe apambola bino tokuta mikolo nzali koya ezalaki ya bino ndeko John Famba Kachak autrement dit mesana bo mesana biso déjà parce que tolinga kabino ya trop merci à Glody Messa et Titika Dima au bazalaki na réalisation ya émission au sokolo sumasi ya zonité tokutani mikolo nzali koya for you Fortina big salutation à toi papa Arsène to s'appelle na bino parce que vous allez wana pona quoi assister biso qui met en colo sonsia et umela shalom.